Nzambe mokeli ya biloko binso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu oyo Nzambe asekwisa na bawa mpe avandisa na loboko na ya mobali mpe azali kointercede mpo na biso. Nazokotondo Nzambe botondi mpo na libakuli ye apesi ngai lelo mpo ete nakoka kosolola na bino na mayema tali liloba ya ye. Ezali ngai wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe elobi nini. Lelo tokotala makomi pona koyanola na motuna moi. Quel Dieu voulez-vous servir? Nzambe nini yo lingi osalela okumisa yo na ndako na yo. Nzambe nini yo lingi oservir okumisa yo na ndako na yo. Nakosenga na bino bozwa Biblia na bino tokende na buku ya Josué chapitre 24. Yambo to tala makomi nakosenga na yo ndeko soko sengeli na mateya ya na lingala kene na YouTube obeta lingala na mokili mobimba. Kene na YouTube beta lingala na mokili mobimba. Okokende wana okozwa mateya mazali ebele okokolanda. To soko lingi mateya na français kene na YouTube beta Que dit la parole de Dieu. Kene na YouTube beta Que dit la parole de Dieu pose mateya o ezali na français. Tozonga sikoyo na liloba ya Nzambe. Toko na yebisaki bino tokene na le Josué chapitre 24. Toko tanga verset 15. Et soki bomoni malamu te que akosalela Nzambe te. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, bopona lelo nani bolingi bokumisa. To banzambe o bozali ko batata na bino bazali kosalela au-delà ya fleuve. To banzambe ya ba amoréen na kati ya mboko oyo bozali kovanda. Ngai na ndako na ngai toko servir, toko salela, toko kumisa Yawi. Yangwana natuni yo ndeko mwasi mutuna, ndeko mobali mutuna, Nzambe nini yo lingi okumisa yo na ndako na yo. Yambo to yanola na mutuna mona esengeli to luka to yeba na mokili oyo tozali banzambe bazali boni. Eyenge bene na Biblia o ezali liloba pe mokano ya Nzambe na mokili oyo tozali banzambe bazali mibale pe banguya ezali pe mibale. Deux dieux et deux puissances spirituelles. Tozali na Nzambe Elohim mokeli ya likolo na se na biloko binso. Tata Yesu Kristu pe Nzambe oyo ase. Tata Yesu Kristu azali auteur ya bomoi. Ye azali infiniment bon. Nzambe oyo ase, le Dieu de ce monde, babengi ye Satan. Le diable oyo azali auteur ya liwa. Yende azali mobomi. Soki butangi na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, Biblia ezoloba Nzambe oyo ase azali. Na kati ya nzoto na ye ase kwa Yesu Kristu abimelaki Saul, plus tard akomi apôtre Paul. Pe ayebisaki na Paul to Saul maimatali banzambe o mibale wana pe banguya na bango. Tokokene na buku ya Acte chapitre 26. Na Acte 26 tokotanga verset 17 pe 18. Ekomami na poni yo na katikati ya peuple oyo, na katikati ya bapagano pe epa na bango nazotinda yo po ete tina yango yangwana ofungola bango miso. Po ete balongwa na molili, baya na mwinda, balongwa na nguya ya Satan, baya na nguya ya Nzambe. Verset ozo pesa biso polele, banzambe mibale, pe nguya mibale. Po ete bakwa usana nini bazua, pardon ya péché, na kondima. Et puis bazwa héritage na basanctifié. Yesu Kristu na kati ya nzoto na ye ase kwa, apesaki Saul to oyo akomaki apôtre Paul, apesi ye mission. Mission nini apesi ye? Alobi na ye kende ofungola bango miso ya motema. Parce que miso na bango
ya physique bazali komona nango kasi miso ya elimu ya bapagano bazali komona nango te. Bikende ofungola bango miso wana. Bapagano balongwa na molili baya na mwinda. Bapagano bazalaki na kati ya molili. Yo ndeko mwasi ndeko mobali oyebi ke na molili yo komona te ba obstacle. Mais mokonzi ya molili Zabulu ye azomona. Soko oza na molili ya kotandela mitambo yo komona yango te. Pe eloko misato Jésus-Christ na nzoto na ye asekwa ayebisi na Paul alobi na ye ke bapagano balongwa na nguya ya Satan baya na nguya ya Nzambe oyo ya solo. Yo na ngai toza bobele na choix mibali. Toza na option kaka mibali. Soit tozotambola na kati ya mwinda, Nzambe azali mwinda, liloba lia ye pe ezali mwinda, to tozotambola na kati ya molili. Na molili Nzambe oyo ya se yende azali prince ya molili. Alors motuna na ngai na yo ndeko mwasi ndeko mobali yango, est-ce que po na yo na planète terre na mokili ya boy, est-ce que bato banso bazali bana ya Nzambe oyo ya solo? Bato banso oyo yebi to bazana mokili bango banso bazali bana ya Nzambe ya solo? E yano na mutuna mona epesamaka deja na mokonzi na biso Yesu Kristo na ba pharisien oyo azali ko discuter na bango na Jean chapitre 8. Na Jean 8 verset 38, Yesu Christ azoloba na ba pharisien wana oyo azali ko discuter na bango alobi na bango abike naza koyebisa oyo ngana moni epa tata na nga. Jésus Christ azana tata na ye. Ebino bozo sala maeboyoki de la part ya tata na bino. Ba tata bazali mibale spirituel ababoy. Jésus Christ a sali distinction. Yango na tuna ki est-ce que tout le monde est enfant du seul vrai Dieu? Bato baso bazali bana Nzambe ya solo? Te. Bato baso awa ose bazali bana Nzambe ya solo te. Pona nini? Po ete tozana banzambe mibale. Ba tata elimu bazali mibale. Nzambe ope azali tata ya mokonzi ya biso Yesu Kristo. Mokili ya likolo na se na biloko binso. Nzambe azali infiniment bon, auteur ya vie ya bomoi. Na Nzambe ya se adversaire, le diable, Satan, l'auteur de la mort est infiniment mauvais. Batata elimo mibale bazana bana na bango. Nzambe oyo ya solo mokili ya likolo na se azana bana bae. Kulutu na bango ezali Yesu Kristo. Na bana oyo mususu babotami motama ya sika. Na Nzambe oyo ya se Zabulu ye bazana bana bae. Bazana kati ya société batambolaka. Tomona bazana bango bazali bana ya Zabulu. Donc batata elimu oyo mibale ni na uti koloba bazana bana na bango. Vrai Dieu azana bana bae. Nzambe ya se azape na bana bae. Ba détail bokabwani oyo ya bana ya Satan na ya Zabulu ekomami polele na 1 Jean chapitre 3 verset 10. Soko okei kuna otangi okobunga te Nzambe alobi yango polele. Alobi na verset 10 ya 1 Jean 3 partie ya liboso bakoyebaka bana ya Nzambe ndenge wana pe bana ya Zabulu. Donc c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors lenge no wana bazoye babanani bazoye bana ya Nzambe oya solo pe bazoye bana ya Zabulu. Deux catégories ya bana. Bana ya Nzambe oya solo na bana ya Nzambe oya se Zabulu. Jésus Christ alobi na évangile ya Jean chapitre 8 verset 38. Alobi na nazoko loba o ngana moni epa tata na ngai, donc le vrai Dieu, et bino bozo sala oyo boyoki de la part ya tata na bino Zabulu. Jésus Christ azana tata na ye nani? Nzambe ya mwinda. O Nzambe mokili o akili likolo na se na mai na biloko biso za na kati. Yo Nzambe azali auteur ya bomoi. Ba pharisien o bazali ko discuter na Jésus Christ, bango pe bazali na tata na bango
nzambe oyo ase, nzambe oyo ya molili, Zabulu oyo azali auteur ya liwa mobomi. Tozo continuer ko examiner conversation ya Yesu Christu na ba pharisien oyo bazaki ko discuter na ye na toza na évangile à Jean chapitre 8. Tokotanga verset 39 kana 40 sikoyo. Bango ba pharisien bazongiseli ye yano. Tata na biso ezande Abraham. Yesu Christ alobi na bango soki Abraham soki bozalaki bana ya Abraham bokosala makambo ya Abraham to misala ya Abraham. Verset 40. Kasi sikoyo bozoluka boboma ngai oyo nayebisi bino bosolo oyo nga nayoki epa nzambe. Abraham asalaka boye te. Yesu Christ alobi na bapharisien bosolo oyo ye ayoki epa nzambe tata na ye. Vérité oyo Yesu Christ aza koloba eutaki epa na ye moko te. Yesu Christ alobi ke ayoki yango epa nani? Ayoki bosolo wana, ayoki vérité wana epa nani? Epa nzambe mokeli ya likolo na se tata na ye. Tokokende sikawa na verset 41 ya Jean chapitre 8. Jésus Christ alobi na bango, vous faites les œuvres. Bozo sala makambo ya tata na bino. To misala tata na bino. Bango bazongisele yano. Tozali bana oyo babotami na kindumba te. Donc tozali bana ya makango te. Bango siko bazo s'attaquer na Jésus Christ. Tozali na tataka ase moko nzambe. Verset 41 à Jean 8. Jésus Christ alobi na pharisien, bozo sala œuvre, bozo sala makambo ya tata na bino. Tata ya ba pharisien wana. Tata ba pharisien baza discuter na Jésus Christ. Azali tata ya Jésus Christ te. Ba pharisien balobi na Jésus Christ tozali na tata se moko nzambe. Et yano ba pharisien ba pese na Jésus Christ. Ezoko continuer ti lelo. Bana ya Zabulu bakoloba toujours que tozao bana nzambe se moko. Jésus Christ azalo ba vérité azalo ba bosolo. Ba pharisien oyo bazalo discuter na Jésus Christ. Bazalaki kosala misala to œuvre ya tata na bango Zabulu. Jésus Christ a communiqué na bango. Kasi ba pharisien wana balobi na Jésus Christ nini? Nous avons un seul père, toza na tataka se moko nzambe. Na mokili oyo bato banso te nde bazali bana nzambe ya solo. Pona nini? Parce que banzambe bazali mibale. Nzambe akele likolo na se na biloko binso tata Yesu Kristu. Pe nzambe oyo ase Zabulu o azali mobomi azali auteur ya liwa. Ba pharisien bazali ko discuter na Jésus Christ. Bango babotama kimbotama ya sika ya Zabulu, ils étaient nés de la mauvaise sémence. Bazalaki bana ya Zabulu, bazana sémence ya Zabulu. Mais bango balobi na Jésus Christ nini? Nous avons un seul Père, Dieu. Tozao bena tata se moko nzambe. Na tina wana ndeko mwasi ndeko mobali. Jamais ozala intimider, jamais ozala impressionner tango motazo tanga kombo ya nzambe. Et sengali otuna ye na gentillesse nyonso ndeko ozoloba nzambe wapi ozoloba nzambe préciser nzambe nini ozoloba nzambe mokili ya likolo na se ya biloko binso tata Yesu Kristu to nzambe oyo ase oyo aza mobomi. Il faut tuna po ete Biblia ezoloba ezoyebisa biso ke banzambe bazali mibale pe batata elimu bazali mibale pe bazali na banguya na bango nzambe ya solo aza na nguya eza na ndelo te. Nzambe oyo ase aza na nguya eza na ndelo. Bobosana te nzambe nde asala Zabulu. Zabulu nde asala rébellion atomboka. Nguya na ezali limité. Nguya nzambe eza na ndelo te. Donc nzambe oyo solo aza na bana baye. Nzambe oyo ase aza pe na bana baye. Yesu Kristu mwana ya nzambe azo continuer conversation na ye na bana ya Zabulu. Na Jean chapitre 8 verset 42, Jésus Christ alobi na bango soki nzambe azalaki tata na bino bokolinga ngai po ete ngai na uti epa na ye nde na ye.
nga na ye ngai moko te, kasi ye nde moto atindi ngai. Na Jean 8:42 Yesu Kristo alobi na bafarisien, soko nzambe azalaki tata na bino bokolinga nga, bokolinga ngai mpo nga nawuti epa nzambe, na ye ngai moko te, nawuti epa nde na ye ngai moko te, kasi ye nde nzambe ande atindi ngai. Nani atinda Yesu Kristo? Yesu Kristo awuti koloba nzambe nde atinda ye. Jean 8:43 mpo na nini bozo comprendre langage na ngai te? Bozoyoka langage na ngai te mpo na nini? Mpo ete bokoki koyoka maloba ma ngai te. Alors lokola bafarisien bazali comprendre langage ya Yesu Kristo te, Yesu Kristo akoyebisa bango sikoyo polele tata na bango azali nani. Verset 44 ya Jean 8. Vous avez tata na bino nani? Zabulu. E bozolinga bokokisa mikano miayi, désir ya papa na bino. Ye azali mobomi uta ebandela. Ye azalaka na kati ya bosolo te, po ete bosolo eza na kati na ye te. Soka azoloba lokuta, azoloba oyo uti na motema de son propre fond, po azali moto ya lokuta pe tata na yango. Zabulu aza menteur. Bana na ye azokosa bango. Bana na ye moko azokosa bango. Po ye azali tata ya lokuta. Jésus Christ dans verset 44 à Jean 8 alobi polé na bango ke tata na bino Zabulu et bozolinga bokokisa ba désir ya tata na bino. Donc ba pharisiens baza discuter na Jésus Christ bazalaki na tata na bango kombo na Zabulu. Mais kasi bato bana nde bazalaki kokamba peuple ya Nzambe na église, na ba temple, na synagogue. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Makambo ezalaki kosala mokolo Jésus Christ azalaki kodiscuter na bafarisien, bato bana bazaka lelo baza na mangomba, baza kodirige ba église mpona kosukisa. Nzambe nini yo olingi oservir okumisa yo na ndako na yo? Nzambe ye moko alobi na liloba na ye, totangi yango na Acte 26 verset 17 pe 18 que tozane banzambe mibale pe nguya mibale. Banzambe mibale wana bango nde bazali tata elimu ana mokili oyo tozo vivre. Alors natunaki mutuna, nzambe nini yo olingi servir yo na ndako na yo? Est-ce que yo olingi servir vrai nzambe to Zabulu? Po vrai nzambe azali na nguya eza na ndelo te, azali nzambe ya mwinda, ye alingi malamu na bato. Toza pe na nzambe oyo ya se Zabulu mobomi, ye alingaka malamu ya bana nzambe te. Mais kasi biso tozo ko exhorter bino bolongwa na molili boya na mwinda, bolongwa na nguya ya Satan boya na nguya ya nzambe ya solo, po nguya ya nzambe ya solo eza na ndelo te. Yesu Kristo apesi ba détail likola ba tata mibale wana elimu na évangile ya Jean chapitre 8. Évangile ya Jean chapitre 8 de verset 38 à 44 et lakisi biso polele ke na mokili moye ba tata elimu bazali mibale. Nzambe ya solo tata Yesu Kristo pe tata na bao ba botama asika pe nzambe ya se Zabulu mobomi. Tomoni ke batata mibale wana elimu bazana bana na bango. Nzambe ya solo azana bana baye, nzambe ya se yepe Zabulu azape na bana baye. Alors na banzambe mibale oyo, batata mibale elimu oyo, nzambe nini oponi? Tata elimu nini yo oponi pona yo moko pe pona ndako na yo? Yango wana biso to senga na bino, tozobondela bino. Yo ndeko na mwasi na bana ndako na yo, bopona nzambe mokeli tata Yesu Kristu, bosalela bobele se ye moko, po ete tango yo zosalela nzambe ya solo, nzambe mokeli akobenir yo, akobenisa pe ndako na yo. Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.